Autre baki osa motei mais batei mingi pe tomoni na ba chaîne ebele na ba site ebele sur YouTube mingi balobi qui est ko prier na église et ça m'a béchente réponse ne repère sa frère voilà frère JF Ifongue bon répondre yo pas frère Guy Samuel Batiana liste aliwa balengela ngampo na kufa Kasingolu na nzambele ki makasi penza héritier du malheur et par les sangs aveuglenga ko innocent kasi mokonzi monena ndimi ko kufelanga soki yote masia ndenga yo esina beba kalao soki yote masia ndenga yo esina kufa kalangagi soki yote le 10 mars notre soirée Panzani collaboration avec congofrance.com Bana Lyon Bana Chambéry Bana Grenoble Bana Saint-Etienne Bana Paris Bana Suisse Boya Ebele na soirée méga soirée Panzani le 18 mars na salle ya gauche Luboya ebele ici c'est Lyon François Valosa Mogador Modoga Baramboa déjà au Bumbo Nanuel na bengi tout le monde le 18 mars na salle na Lyon ana balala nzala bokolala nzala mokolo wana soirée saka obe ouais bana Lyon bana Saint-Etienne bana aux environs dans mon bandé la soirée le 18 mars Dakar à Lyon lieu beba avec un laïmoko mystère si à tout la pointe donc vous allez voir na ba s'appelle tout ya Lyon alors ma date vous allez somo soirée na comme na ngomba Panzani et là Dakar à Lyon le 18 mars to banango 20h tina tongo de 20h jusqu'à lobby donc ouais on va solo ya Kochi Benge suite fait vous allez bon à Lyon oui il la salle élue Pati Mengani Bapanzani vous permettre bala lanzala mais boya na soirée tout bête la fara maman et Panzani les 18 chez Fabien Lumba Mbokasi à double S Congo France Panzanga Idi nous Mandela Didi Pumba congofrance.com congofrance.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko congofrance.com. Amis téléspectateurs de congofrance.com, merci beaucoup pour votre disponibilité dans cette émission Tourbillon des artistes. Mesdames et demoiselles et messieurs, je suis très heureux de recevoir pour vous un artiste congolais. C'est un artiste, il est venu ici dans congofrance.com pour parler de sa musique. Comme vous le savez, qui est congolais, courageux Bazali, Toyembeli Bino, monsieur. Guy Samuel, c'est un chanteur. Bon, il y a des détails par rapport à Yemoko. Là, je m'en vais déjà lui dire bonjour, mais c'est Guy Samuel. Bonjour, PDG Didi Pumba. Voilà. Guy Samuel, tu as la caméra, tu as la yo, tu as la rabi sur la carte congofrance.com. Et là, on a déjà impressionnant les amis au côté de la carte congofrance.com pour la première fois. Impressionnant. Ma première impression, Balibousson à Congo France. Vraiment, na Pessinzambe, premièrement, Mexi, ou à mettre à temps et à circonstances, ou à permettre Nazala, puis na Pessi, Mexi, na PDG Didi Pumba, par rapport à Chouanae, à permettre Ngana Lekalelo, de Konabino, Guy Samuel et Tenya Mabele. Ok. Oui, puis na frère Nayo, ou à Zanam Panti Nangaï, déjà, tu as vu comme on a. Oui, comme mon frère Abraham Ndombasi, donc on accompagné frère qui Samuel. Ok. Pour tout le monde qui pendant durant l'émission. Ok. C'est pour ça que Ok. Merci beaucoup. Ça continue dans cette émission Tourbillon
Des artistes, frère Guy, aux chanteurs, oyemba déjà nini. Naza chanteur, compositeur, interprète. Ok. Naza pe motei. Naembi ba interprétation ebele. Ah, oza motei. Naza pe motei. Ok. Je suis prédicateur de l'évangile. Ok. Naembi ba interprétation ebele. Siko awa naembi na inspiration nzamba pienga na album oyo na yeko présenter bino lelo où ils a déjà bientôt aux en marché. Ok. Yemano le roman qui a été à 1 minute déjà bateau ba hôtel émission à congofrance.com. Bayo Kalisu sous sentiment hôtel émission au tourbillon des artistes et voilà c'est parti. Amen. Non c'est pédalo quoi naza pe interprète. Naemba na banda na adoration batnyo so ba ebi na ndako bisika buza boko yemba na biso. Ok. Après betela ngai tongo etano. Oh Jésus, nous sommes là pour t'élever, Jésus, l'homme du milieu. Sois au milieu de nous. Tu as toujours été au milieu. Dans les jardins d'Éden, tu étais l'homme du milieu. Dans les jardins d'Éden, tu étais l'arbre du milieu. Qu'Abraham a vu 3 hommes, tu étais l'homme du milieu. Et sur la croix de Golgotha, sur les liens du crâne, tu étais le sacrifice du milieu. Nous voulons t'élever, Jésus. Tongo etana. Butu einda aye Kembo na nzambe etondi mokili Mokili elingi eyeba Wapi nkolo na bilembo Azane mosika teo Azana motema na ngai Ovanda lokola mokolo lopango Ozokonza neto lingi Nzamba kobetela milolo Ezayo mwana mpate Kumama nanu Yesu Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh Osololaka na banzete Oyokaka monoko ya banyama Nzambo mopepe zotosa Ezayo nkolo na bilembo. Ok. Voilà, ça va continuer. Voilà, toujours dans la émission au tourbillon des artistes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous sentir mon frère Guy, tu bien frère Guy pour y mourir kazape motei. Voilà, à tout embara, batunion surtout aux à la frère, aux à la pasteur, aux à la sapeur, aux à la politicien. Vous serez le bienvenu à toujours à Yakoya Nakatia congofrance.com. Dans cette émission tourbillon des artistes frère Gazawana, mais frère Guy Okoko c'est une différence entre musiciens chrétiens et musiciens païens. Voilà, parce que nous avons musicien païen. Bon, musicien chrétien, musicien païen. Ndenge langage olobiwana parce que nous tous on était là. Okay. Mais la différence est en aucun contenu. Ok. Vous tous vous étiez païens, vous avez dit païens on était païens. Hein. Okay. Israël était en Égypte. Hein. Ah, okay. Donc nous tous on était là. Donc différence c'est au baba musicien profane, musicien chrétien. Donc différence pour nanga ils en a contenu. Contenu. Ouais. Voilà. Neti contenu nini oyo osanango. Un exemple, na contenu par rapport à contenu na yo, ils ont se diriger vers qui? La nature. Donc ba embeli nature. Bakumisi ekelamu parce que nature c'est Dieu qui a créé. Bamsu bakumisi ekelamu mais bamsu bakumisi mokeli. Donc différence c'est ça mais on utilise de mêmes accords, guitare moko, on chante dans bouche moko. Donc différence pour nanga isa contenu biso to dirigé par mokeli bamsu ba dirigé na ekelamu. Mais est-ce que na ba musicien mususu oyebi déjà ba grand artiste mususu ba congolais o le lever ba aussi l'actualité? Bien sûr. Nesi nani? Na actualité na ndengo lobi musique profane ou musique musique nyonso tu ya congolais, musique congolaise. Na lelo? Na lelo. Bon bah c'est belé hein, on est éveillé total internet ça. Neti nani? Nakolo Fali Wera. On voit même sozo leka to tchena ndaku teme koleka oketala mutu oyebi ça été que longole loko parce que zanda kuna ote ils en a ba Fali ils en a ba Fer ils en a ba Kofi ils en a ba
c'est quoi on catégorisé bango qui musicien nini catégorisé bango na ba musicien profane bon profane penate na ko ba bazo ko profaner c'est un peu musicien païen na ko ba musicien païen va confier va falloir voir musicien païen oh bien sûr OK bien sûr az musicien païen parce que Bible lobby mon frère tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais tout le monde est peu grand frère na ko follow mi de peu a yemba kinse mwanzambe na nzemune a 13 apôtre. Bon problème nzambe zaranini. Parce que autre ba contenu. Et on a bi contenu. Ce problème nzambe zaranini na ba contenu. Dans nzambe okoyemba no kuna. Bon. Pas côté wana to yembi nzamba to yembi kuna. Ezana nga pareil. Ya ozaka mutu na ye. Mais nzambe sko ye. Ato yembi sans ya ye. Mais so yembi moko ya kuna. Donc atiki oke kuna. Ah bon? Et ça biblique? Donc yeba sangsara été. C'est biblique. C'est biblique. Ah bon? Nzambe ba sangsara été. OK. Naebike aux un parcours moulaï mais dans une minute parcours na ko sa nini frère Guy Samuel. Bon parcours nangai nga na bando yemba na aja ya mukie. Na bando yemba na aja mukie, na bando te na aja 10 ans. Donc tant uzala mkomsuto lobela vraiment na zamwa na mona botami te lokwa bana tout. Na botami na ba façon moko un peu mystérieuse. Ah bon? Donc na zamu to moko na yana mokili pona sa musa na osalo. Donc parcours nga musa royemba na rotea. Donc musa nzambe. Donc parcours nanga ezake na yembi trop bana za mukie nde nzamba zo memelanga kino lelo album oyo et vous a présenté mais au capé ba grand artiste religieux ba grand artiste ba artiste chrétien et belé netinani pasteur Atom pasteur Moïse OK son azongi na kala ba pasteur Blaise Nsakila donc ba frère Fataki donc naoka ebele yango esali pe biso lelo to zala mukie na ngolo nzambe betane lo moko ya frère Atom avant pesanga ko pesanga soki yote na mi. OK. Batia na liste ya liwa balengelanga mpona kufa kasi ngolu na nzambe eleki makasi penza héritier du malheur et par les sangs aveuglenga ko innocent kasi mokonzi monene ndimi kokufelanga soki yo te masiya ndenga yo esina mpe bakala o soki yo te masiya ndenga yo esina kufa kalangagi soki yo te soki yo te Merci beaucoup. On a vu ça dans Congo France dans cette émission Tourbillon, ça se passe comme ça se passe ici dans congofrance.com. On a vu que vous avez branché Bosso Landabiso dans Congo France. Je suis très heureux de recevoir pour vous Monsieur Guy Samuel, c'est un frère. Bino Moro qui commence Kazo Yemba. Franchement, na sepeli, na sa ému parce que na yoki, à la corde vocale, franchement, c'est vraiment, c'est un vrai artiste, producteur. Nini, oyo azo produire yo, oyo, tant pour la producteur, tu bien ça la producteur, moi quoi, c'est biso non histoire en bien. Malheureusement, nous avons un producteur. Ah, mais non! Non, mon gars, nous avons un producteur. C'est ça qu'il dit. Hein. Donc, ah bon? Malheureusement, nous avons un producteur. Quand on a bien les occasions, oui. Un producteur. Baza, waouh! Ceux qui veulent l'andabiso, iskatozao. Ngam na lobité. Didi di Pumba PDG mutalobi ke nga na ça bien. Bon. So nga lobaki babit mutako rendre témoignage na ye moroté. Bon. Poza na bateau ba osala. Donc ceux qui moni mamba lobi za malam. Boya, na za pour ça na bino. OK. Mais pourquoi l'artiste est belé, l'artiste religieux est belé, émerge raté surtout na France ou bien en Europe quoi parce que tu es artiste belé toujours ba beta dans l'église baza incognito mais quand même
tomoni ba artiste mususu ba oti kini ba yebani ba ya kutu a ko bet mais pourquoi on a poto ba artiste ba raté ba artiste ba yeba na raté pour un bon lingala vraiment que ba artiste on a poto ba artiste congolais ba artiste ba côté surtout ba artiste chrétien ba yeba na raté réponse te ko ça anime. Bon problème eza ba raison moi ebele mais nako na uzala mukuse bon naibi artiste moko pe bon on a poto en tout cas ngala yebe na poto mais na mona qui a évolué vraiment eza frère Odika Bangu. OK. Après problème ezarani papa au moins na poto awa tozana makambo ebele tozo vivre. OK, bazotala yo oui. Problème ezaka mutu mususu ya ndo sambe ya nzambe na Afrique parce que ya ndo senga kwanga. OK. Au senga nzamba sunga liaka azanga elambate. Siko aye na poto awa. Siko na poto akuti kwanga akuti lamba zozwango mais mutu abongo mba moko faut bien comprendre que ye a trouvé le kwanda luka donc abinzambe bai ezanga batu mususu ne babiso donc oyana mokili nde posa makambo yo donc bazona bangu nyonso parce que ba poto to lota ngote menzamba memio parce que na ndenga famille nga na uti na ko lota kudu ten jour na uzana poto. OK. Na ko lota ku ten jour na uzana poto donc nzamba meminga awa pona but moko donc nazaka wana na lata te na lia te no sela nzambe po musu bata poto pe biso to wana ngwa bata poto bangi pe biso chance te donc bata poto po bandima yo sa musa nzambe bien fo uta na Kishasa Kevin kan ngo yemba no ça peut bien. Ah mais ce que yo mtolo bien ngo papa ke baso tala yo ba omona ngo nde didia oloba na sango bien siko yo pourquoi bo pesa valeur te na musala ndeko na bino Guy Samuel eteni ya mabele eteni kaka pourquoi non eteni ya mabele nanu parce que eteni ya mabele pe c'est trop païen mais non mais nzambe nde mukonzi ya mabele. OK. Donc eteni ya mabele pourquoi papa naza na disposition mutu nyonso mobola azaka na droite somba lupangu poanya ta mabele donc mabele za pona bata mbongo na bato bazanga na bango mbongo donc ngande nazawa ndeko na bino naza mutu nyonso lolendo existera te c'est pour cela le quoi bozana na donya ta mabele to lo bon ko musupoka na mabele wana malgré mona ni pamba mais richesse uta na mabele o meka bo mona richesse mo uta na etenya mabele quoi pona échapper te bande kona biso batuka fuba uta Afrique nde botondisi nde bomonike baosa boyebi pe makambo bango basala kuna te biso be to uta kuna te musala ngo to banda ngo kuna malgré kuna bima ite ponzamba linga ike ya obimelawa donc ça veut dire problème to wana ngo actuel ya ngwana bande kona biso valeur mingi ya bato bazo uta omoni tamso za ipe na ba Afrique so mona ba image à koto donc okamo o sentir so bata Afrique pe bango kuna balengela ka bamona ba image akoto poto et tout so bato awa pe bango ka fumuta utakuna donc problème tozana ngo papa ndena ko otolo baki oza motei mais batei mingi pe tomoni na ba chaîne ebele na ba site ebele sur YouTube mingi balobi ki ko prier na église et ça mabe parce que wa motei ko pe sa réponse ni ki ko sala na église boye kosangana eza bien te bâtiment église à bâtiment eza bien te réponse ne ko pe sa frère wana frère JF Ifonge bon répondre yo pas frère Guy Samuel ya muta polémique tala yo frère JF Ifonge alobaki ke batuba longa na église à bâtiment nzamba yaka asala na église te mais yo au priara aux alaka na ba église na bingomba au ba benga na ba église tu vois réponse ni ko pesa parce que aux chanteur et pas chanteur aux moté et pas moté bon nga ko loba boy avec tous les respects ya frère Jerry Fonge avec tous les respects au kotinga makambo avec tous les respects Bible lobi tout acte qui n'est pas fruit de ta conviction est péché. OK. So likambo za conviction na yo au sentir ko za libre ya dégager ngo to ba biso to amoli mwanzambe y a pas de souci mais naebi que même na Israël Yesu il y avait Jérusalem ba tout quoi il y avait parmi ba apôtres ezaki na bazaki azabi pasteur église à Jérusalem donc ça veut dire église wana ezaki bâtiment donc kota kuna mais importance mingi ce qui to ko ba importance mingi za bâtiment te parce que Yesu ando sangsa bato atana sans été banda ko yoka maloba nzambe donc on a raison donc nga lobi tout acte qui n'est pas fruit de ta conviction est péché donc pour ngai
na lobby so les a conviction na ya za convaincu na makambo oloba y a pas de souci parce que ngana za peka mon église té na terre na bando terre c'est pas un péché quand même un péché comment qu'on se rassembler. Non, qu'on s'est rassemblé. Non, bâtiment qu'on s'est rassemblé. Même dans un bâtiment, qu'on s'est rassemblé dans un bâtiment. Qu'on s'est rassemblé dans un bâtiment. Voilà, pour prier l'Éternel. Voilà. Ils ont péché parce que bon, so bombane sika pour ben tempérer les alimous les ali. Parce que vous avez ça bosanga parce que Bible lobi sika batu ba sangani. OK. Vous comprenez? Denzambaza do batu ba sangana. Mais so bosangani sika ben tempérer les ali bomoni que malili neto na poto na temps o. Batu ba sangali banda ndene. Mais siko yo ko sangana na ko benga ngo église. Nde siko yé azote melango alobi que ce n'est pas normal bosangani dans ces dans un endroit et que vous raison. OK. Parce que Bible lobby aller. Donc mission eza okende. OK. Vous comprenez? Or muto azotambola, eza histoire bana Israël. Ba yeba chep tante. Nzamba lobby vous avez assez demeuré. Bodongo abokende. Mais quand même ska banda okende banda otonga pour ba vanda parce que bagola libanda te. Quelque part pour bi église ko yeso alo ba je bâtirai mon église. Alo be l'église oté. Alo be la atanga ba pierre parce que ko tonga église na nzoto muto te alali atongi. Donc ça veut dire voilà. Frère Guy, Samuel éclaircir biso parce que ça moté et en plus à chanter. Question monsieur Césali très important oyo artiste netio frère Nayo pe Patim Bengani na banzo bien non? Bien sûr. Patim Bengani na bien. Yego ntasombelinga mai na na pese mbote na musika. Banka Bilamba. C'est un frère. C'est un frère. Ouais. Oui. Mais c'est quoi il est artiste OK pour ça la featuring pour benga pe frère na yo mususu frère congolais même ça chrétien aza païen ko benga pe ko côté aé puis so kayemba rabo ça pe featuring. Bon, beaucoup plus au moni bana Israël. Ba tant bazali en Égypte ba yemba été. OK. Ba yemba étant ba 4 mer rouge. Tant ka ba 4 mer rouge ndé ba moyemba. OK. Dans mer rouge, yomoni pour là ils étaient baptisés à Moïse. Ba tout na mais comment Moïse a baptisé? Donc c'était le baptême tant ba 4 mer rouge. Donc ça veut dire muto a 4 na mer rouge ta na ngamba oyemba te. Mais son frère wana a 4 de mer rouge. Pourquoi pas toi? Na linga elo no mo bo betaka osala kake non et combat et lo mo c'est moyen ça parce que tant na le kaka mo komsusu na répétition na yo ko bimise lo ko wana ba hôtel na kata Congo France franchement ça la joie na bon pourquoi pas Frère Guy a me capé ko interpréter batnu surtout ba landaye na kata Congo France.com si possible ce que vous permettre. Il y a pas de souci. OK ba landa biso comme ça boyoka o balobara na lingala eloko yo voilà eloko yo et ça la ke ba tu vas voyager eloko ngo esa musique yango yo oyo frère Gazo Salam eza musique chrétienne voilà nzamba zwa lokumu yango na bitamu comme suto sola nzembo ekomba na salango parce que nga na kola na asthme vie mobimba eza témoignage mais lis-moi mais un jour nzamba opesa temps avant bete ekomba. Mama, mama, mama. Nzambe na yo boyo binela ye babondela jamais. Nzambe na yo boyo binela ye babondela yo. Boyo telema, obinela nzambe ya bondela. Nazalaka ye komba na vinangai. Nazanga ko bota na vinangai. Namela bagisa mondele bonkoko zero. Namela bagisa mondele bonkoko zero. Ominganga baloba na ngai nakobota te. Nazalaka na asme na vi na ngai. Namela bagisa mondele bonkoko zero. Namela bagisa mondele bonkoko zero. Minganga baloba na ngai nakobota te. Minganga babegisa ngai ko pumba boye. Lelo pona Yesu nakoma ko bina boye. Lelo pona Yesu nakoma ko bina. Ebongo malade kenda wapie. Bongo pase kenda Yesu amema. Yesu kolela nanga kenda wapie. Yesu amema. Eba pase kenda wapie. Otala minyoko kenda wapie.
soki ezotembele nga na ntina kufa kala soki ezotembele nga na ntina pola kala lumbukia kwa Yesu wana tampasi zame lumbukia kwa Yesu wana ta gincho na zame muga yende Yesu wanata merci Yesu wanata merci beaucoup frère Guy. En tout cas Nzemboyo, j'espère que sali batu ebele joie ya koyoka ya nzembo na yo. Oui, nzembo na mingi boyibaka mingi batekela pe bino. Eza mabete ya koyiba nde mabe mais so ndeko alobi apesanga nzembo nayemba ya pas de souci hein. OK. Album na yo kala mingi te, album no ese bimi ou album na yo to zelango kan parce que nazoyoka yo ozana ba inspiration ya bien okolo banini déjà ceux qui ozana album ou ils sont déjà disponible ba hôtel na kata congofrance.com ba yoka onini olobela bango. Album Tout ce qui me reste et au bimana mois de septembre mais jusque là ils ont un clip où ils ont déjà comme clip clip ya promotion ils ont un clip moko ils ont déjà na YouTube voilà bandeko balingi batala ba obeta frère Guy Samuel titre eza Tout ce qui me reste donc album wana ils ont na marambo belé à malamu consolation ils ont makasi donc album wana ils ont un objectif to beat et ça ba nzambe. Il ne faut pas qu'on se confie pas Moutou. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est digne de notre confiance. Donc, vous avez béni les albums, ils ont 12 titres. Ils ont na YouTube déjà. Si je peux me permettre. Oui, Oyembango, comme ça, soit déjà idée. Il y a Nzembo Oyo. Bon, quelqu'un à YouTube, Babet Nakata YouTube, Guy Samuel, Nzembo Nini, s'il vous plaît. Tout ce qui me reste. Tout ce qui me reste, nakata YouTube, tout ce qui me reste, Guy Samuel, nakata congofrance.com, et Zali na rubrique religieux, na musique ya frère Guy, comme ça, en live, nakata émission au tourbillon des artistes. Go, c'est parti. Amen. Oh Jésus, souci elekela kinga soki yote dena kuma kilao ba deception mokili soki yote nakota ndako kotalela bato ya leo pas déception problème moko osalisa na longa basusu bachelisinga na nkingo soki yote Yesu nalokota makasa na fulu awaela takangana nyandimaka nakokaki koseka lisusu Jésus oye bravo champion mabelo yo balonga bataka elembo pote bendele na motema ekopepa désormais je t'appartiens à Jésus Jésus, oh, tu es tout ce qui me reste. Oh, ya, 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 ozanyoso, nazuina senamoy, oh, yo. Ok, voilà, Botalango na YouTube, frère Guy Samuel, voilà, Boromona, ba chant nae, ba presque, ba vidéo nae presque eza na compte nae Guy Samuel. Amen. Voilà bon mon appel Nzembo auto beta na banze mususu beta pour découvrir c'est un bon chanteur aebo loba aebo yemba voilà abo esitete na bino bat bolanda ki émission au tourbillon des artistes je suis très heureux j'étais très heureux aussi Yoriamba frère Guy Samuel na quatre émissions la bino tourbillon des artistes frère Guy Samuel qui est déjà presque à la fin de cette émission et le revenu au koloba na balanignon surtout va fan nayo au balinga kao dans le monde entier. Bon, dès qu'on a bino na memeli bino album est inspiré par Dieu, ils a tout ce qui me reste. Dès na lobi album mo ils na beat ya koye ya relaxa batu et confiance dans mon tout confiance c'est pas dans Nzambe. Et je vais dire à quelqu'un o azo se sentir que aza déçu et pas batu, aza rejeté. Même aux prier, tu vois comme si rien ne marche.
na ebisao komitungisa te nzamba tika te ata bato nyonso batiki oyeba ke ezaka na reste moko. C'est pour ça na obi album eza tout ce qui me reste. Tika te nzambe azala tout ce qui te reste na vie na yo. Ata bato nyonso babwaki yo, ata bapesi yo mukongo, nzamba azalaka wana. Na kati album oyo eza makambo ebele na yembi bo découvrir même vie ya Job. Job azaki abandonné, même pas moi si na ye na baninga na ye azaki rejeté. Mais Job a dit mon rédempteur s'élèvera les derniers. Donc ça veut dire Job a eba ikata bato nyonso babwaki ye. Eza na reste moko. O soke tikali, reste wana soke tikali, o récupérer nyonso yo bungisaki. Ma salutation na bato ba bio. Je salue de loin mon pasteur Jean-Pierre Mpanzu de l'église Shalom. Na pesi sœur Christine Boal bato nyonso ba soutenir nga na musala oyo. Tonton Glody, tonton Abana, toujours présent pour na musala nzambe. Na pesi ma chère épouse Zildia Diambu na musika biska zali. Papa lui Bonava. Voilà mabanga te hein. Mabanga te. Ça mabanga te. Ça va ndeko soutenir nga. Na remercier bino, pe encourager bandeko mususu pe bazana pour ça ya ko soutenir. Papa Diambu Kasa na reine soutient na toujours. Nzamba zo sunga bandeko nyonso mokili mobimba bana nzambe nyonso. Nzamba pambola bino. OK, merci beaucoup à pasteur Jean-Pierre Panzu na Lyon, na église Jova Shalom. Jova Shalom, franchement, Tolandara Bino na Gorge des Loups. Oui. Voilà, l'église est na Gorge des Loups na Lyon, Lyon 9e. Franchement, na remercier bino nyo surtout frère Nangai Paza Awa, frère Abraham. Directeur technique. Directeur technique orchestre groupe ça. Remerciement na yo et puis mbote na banane. Merci bato nyonso ko balandi émission oyo donc c'est posé belé. Moi makasi ba Hollande d'ailleurs. Donc na remercier bato nyonso balandi émission oyo, na bi ke posé belé bozela ka album mais ça mambe belé ngai naza le maestro de l'album, donc dans travailler en la studio, donc vraiment beau c'est là, la PC bato nyonso dans l'émission en beauté. Et puis voilà. OK. On a les boss les boss à Congo France. OK. Voilà. Prochainement Petoyo Lobela studio Nayo. C'est un homme d'affaires. Merci beaucoup Nabino Batbolanda Kibiso na katia congofrance.com. C'était une émission à caractère culturel. Au Tobengango, tourbillon des artistes. J'étais très heureux de recevoir pour vous monsieur Guy Samuel Oboyo qui est à répondre à ma question. Merci beaucoup monsieur Guy Samuel. Merci Didier. Voilà. Topé ça va m'emboter. Bah la biso. Topé ça va m'emboter. Soyez bénis. Bye bye. Congo France. France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. CongoFrance.com